Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo check check TV. Patron Sibu Mutombo, leader ya Pembe Kandina Lobaka, leader na biso na leader na bango Ekareza ya Moulai Makasi, papa Sibu Mutombo place aux en Allemagne ba mbote ne vraiment belé Kandina Lobaka na kabao de na maboko ya Yesu Nkolo azalaka na yo bomba yo penda donc ata bombe ko in Allemagne ndaku no penda donc ezala protéger ba kutaka ndaku na yo na bomoi. Et ça l'a bien. Merci beaucoup na abonné na biso nyonso. Merci beaucoup vraiment na moi na mobile na sima ya caméra metitima. Si bon na ba image ya kitoko, bozo na musala kitoko ezo salama. Po misapi ya metitima vraiment ezo sala musala coup de chapeau na yo metitima. Merci beaucoup na Vienne ngai vraiment c'est femme okondi azo tala ngai na Amsterdam. Ba mbote ne vraiment ebele. Merci beaucoup na yo pe mutovandi na canapé no pour Rolandanga aux 8 ans na yo quand na ibsabino que vous avez droit de savoir to barake boza toujours na droit ya koyeba ezalaka pamba te parce que makambo nyonso ezoleka na sabino lobi makambo to lokota ngo na baba te so yaka to lokota ngo nde mutu esi e kraka to ko sus ko inventer te pour la sabino que ezalaka toujours ka ndenge yozotala ngai obi te plasma ngape na za liso na nga moko boye lekeli ndeko langa so te lekeli nga moko to ko beta ngo kitoko e ko sala bien. Lelo to eli bino lisolo moko e salemi pe na ville ya Kinshasa kara awa. Ndeko na biso ya mobali alinga fiancé na ye. Ba parents na ye bazaka na Lubumbashi. Abino lokwa na silisi classe nanga fona bala na zwi musala fona bala mwasi nanga. Abengisi ba parents na ye ba ye. Ba parents ta ba komi na Kinshasa. Abino mama na représenter bino championnat ni fiancé nanga oyo na lingi na bala. Bama pena papa mukolongo ba bongami pe kitoko abino fiancé nanga lelo azoya po bosa ne connaissance boye ba mwasi tozo kende ko bala na ebisi bino balandi ya Congo check TV ba abonné na biso makambo eza minene lelo mama Bokilo na papa Bokilo ko mona ba monika ka mwasi ya mwana bango akoti na kati ya ndaku ya lupango akoti si na kati ya ndaku mwana bango a présenter bango abi mama na papa moi si otozo ke nikobala yeyo mama Bokilo na papa Bokilo babengi mwana bango pembeni ka Alphonse Wani moi si yo ke kozwa moi ça déjà munene boye mbetu oyo bino bokosomba po bola ilaka la libala bino mbetu wana na ebite to ekozala double li to ekozala yo kolala wapi moi ça déjà munene makasi boye si maman est-ce que munene eza malade abi non. Na ndenge yo zonto to mikie boy pe famille na biso to zabata pembe yo ke ne kozwa mwasi ya munene makasi boy aza la ta pembe mais hier mwindu pe lisusu te yo ko bala mwasi ya munene makasi boy pe ya mwindu te ekosimba te bandeko na ngai yango lelo nazanga moko te na plateau nazala bandeko na ngai mibale nazala bandeko na biso ya mibali bala mibali nde babala biso. Lelo toyo kana nupe ndeka bomona merci beaucoup tozana na droite na gauche na sana ya Gauthier business obo mesana ko mona a intervenant pe na ba sujet belé na droite nanga awa na sana ndeko nanga bilimbi ye mwana muluba o akata na kapamba pamba la kati ya plateau to komekana nuko sala analyse na bango est-ce que moi si ya munene azana droit ya bolingote mwasi ya munene azana droit te ke mobali ya bala ya chérir ye amona pe bilengi ya libala azana droit te kazala pe mwasi ya mutu est-ce que munene eza malade to ndenge nini. Bonjour ya Gauthier. Bonjour maman vous avez droit de savoir biso pe to na droit ya savoir ngana lo ba ke plateau neza loko l'église c'est que ceux qui mutaya yo ki mateya eza ni poto bongwama c'est le temps bat bazolanda yo souci eza makasi non seulement ba yoki passi mais mutuna muta trouver par nae amitala na vie nae est-ce que zaninga na zala raté zaninga na kanisa raté poto changer c'est que ça les missions na mingi po makambo changer mukile changer mabota changer et sengo bolingo na kimia ezala na kati ya mabota na biso tala tina na émission na vraiment merci pour l'émission on a lui bravo et puis nzambe pambola pe patron ya site
Papa Sibou Mutombo mbali ya pembe. Même si mbali ya pembe. Boss vraiment mbote belé. Voilà, na CP déjà n'engo benga l'émission. Merci déjà. Merci beaucoup ya Gauthier nake na droite nanga epande konanga Billy vraiment maman Bokilo na papa Bokilo babi mwana bango akobala mwasi ya munene te pe en plus ya mwindu. Bon, choix vraiment nako yebisa maman Bokilo na papa Bokilo. Tango ya kendaki pena kobala basala ki choix te. Mwasi azolo baki mwasi ya munene na munene ya ndenge nini? Mwasi na pena azokota na porte te. Mwasi ya munene azan droit bolingo. Mama ou to papa bako telemela te libala ya mwana ke balaka mwasi ya muke. Mwasi ya muke ya azosala les choix pourquoi? Azapeka munene ya pamba taza su mwindu. Oh, basa mwindu basa mabe. Tolo bana basa ya minene na mwindu wana, lokola milor sakinoma. Aza mwindu aza munene. Mais tala lenga mwasi. Vous comprenez? Tout que totali Deborah Munandi, mwindu munene, tala kitoko mwasi. Siko yesiko azoboya mwasi ya mwindu pourquoi? Choix vraiment ya bolingo, basa la kango mutute. Mutu mokonda sala ka choix. Nga nana posa na bala baba. Choix na ngeza bala baba ayo kakate. Nga na eto solaka na basini. Ce n'est pas que ma maman tu viens là oye bisange non. Moi nga na lingyo bala baba te. Non, okopianga bolingo na yo te bolingo eza yanga. Likamo bolingo eza likamo motema. Nazo kena na lingi mwasi onga na lingi. Basi ya minene bazana droit ya bolingo. Basi ya mike bana droit ya bolingo. Ce n'est pas côté les meleke mwasi ya monene pe ya mwindu. C'est que bango papa na mama bazaka pembe. Bango nyonso famille bango baza batu ya pembe yo moko yebi bande na biso pe ya ngambo na kuna na Lubumbashi bazala vraiment pembe ya mwindu bazala ndenge toza pe na Mbujimai na kandanga ya pembe bazali ya mwindu pe bazali bango balobi na famille bango mwana bango akoki ko bala mwasi ya mwindu te pe en plus mwasi ya munene. Ikambe ezoboma mboka yango wana. Mama, papa. Ki mwindu ya mwana mwasi wana e ubongisa famille na bino. Pone bokeba na kobota kaka pembe boko changer race Munga race c'est changer mbala moko pambo kote na race mususu. Alors pona ko éviter makambo na botika bala mwasi ya shwana ye. Azana droit ko bala mwasi ya mwindu. Na mona ka basi ya mwindu babota bana pembe. Osantiki mwasi ya mwindu babali pa mobali ya pembe. Bana wana pena babimi tala nwa. Osantiki mwana bimisi pomo obo ya kitoko. Vous comprenez? Ce n'est pas que moi, c'est mwindu, abotaka bana mwindu, bana ezala mabe. Ce n'est pas que kozala mwindu, eza kozala mabe. Ce n'est pas que kozala mwindu, eza kobota bana mabe. Kozala mwindu, oboti mwana, moi c'est pembe, aboti mwana, baseki moi c'est pembe. Tala moi c'est mwindu, mais abimisi mwana. Mais otali moi c'est pembe, kuna aboti mwana boy. Mwana soki ndenge nini. Nyonso eza makambo nzambe. S'il vous plaît, papa Bokilo na maman Bokilo, botika mwana asala shwana ye. Bosa ile shwate. Merci beaucoup Billy Lanzongela yo ya Gauthier business. Moi si ya Gauthier, moi si ya munene azana droit bolingote, moi si ya munene azana droit bolingote, to moi si ya mwindu azana droit ya bolingote. Maman Bokilo zo souvenir bien que mwana na ngai akoya ko bela pote ya libumu, akokufa mu Congo. Moi si ya munene modelo boy, akozana droit ya ko satisfaire mwana nga bien te soka sali musala lambi ba fufa sokolo bilamba la moi na butu ako satisfaire mwana nga te. C'est le monde à l'envers. Ponga na yebi eloko o epekisaka libala o pena ba Bokilo ba se plaignera makasi pe ba boyaka eza comportement ya mwasi. Et surtout que ya Gauthier bala mwasi mwindu. Yango kande se matainga déjà. Nazo zongi nanu. Eza comportement ya mwasi. Mwasi aza impoli. Mwasi oyo ayebi ko yamba batu te. Et puis tokene mwa musika mwasi aza salité. Mwasi oyo ayebi ko lamba te. Déjà babilo qu'on déjà moi ça va. Mais côté kuna balobeli yango te balobeli kaka taille ya mwasi. Mais c'est grave. Il s'est basi musuta ngala bitantini mo abotaka muke. Basaka muke. Maman langa plasma tanga ka boti pa. Ya liboso ya mi balé. On dirait ba fouler. Donc nenga zalaka fois 4. Sko tambula sko po tambula befa apanza makolo. Po ba kuise kangama. Siko maman Bokilo ya benga na mwasi ya bongo na ndako. Do taille yango te. Genre net ya bata bongo soki okomeli munene pe na ndako mwana bango bongo bike bako benga no pe na libala. Kasi yango nazo parce que ba bachara ba maman Bokilo bongo ya benga na mwasi yo na ndako. Asa boteli bino bana. C'est que ba maman Bokilo mo nazo comprendre soki na famille na bango muta munene na zalaka te, to na famille na bango muta munene na zalaka te. C'est un faux débat. Makambu ya mutema mama bolingo, mama libala ndenge ndeko nanga bilia lobia wa eza d'abord mama mutema. Ndeko wana na ndimita lingaka lelo mama lobia bali.
atalaki obita to balako na ko za bango 5 6 mais nga mona sali choix d'habiter na bango tout par rapport na la famille nanga comportement famille nanga netinga natalaki natali comportement famille nanga natali nga mona za ene natali environnement nanga par rapport à caractère na et qui bien surtout na musala o sala ka fosa na mwasi mo aza na sala kaza keant ayebi ko solana batu bien pour nga na solanga ba appel kili ayebi que te wana normal ils étaient tout ça ne natala ki so comprendre pama pardon botika mona na bino abala lokola bolobeli mo ba comportement te bolobeli mo ba caractère te boye ko la biso mo ba taille bona résultat mukete et puis mona na bino tseko pona taille wana ye moko ayebi po ani et puis obige héros za sute ki makambo no na ami bomba gina te héros comment nanu atesagi nanu c'est que ti mona bino atesagi na ki munene wana amona que vraiment c'est bon bino boyo kate ba sentiment ndeni. Merci beaucoup ya Gauthier na robaxela bino boye moi c'est azo confirmer nga bi plasma tango ba parent ya mobali nanga bazolo ba mobali nanga nga na comprendre que loko le balobaki na été par après na monika ba telemi ba bimi na ndaku ba bimi na lopango ba koti na mutuka na bango bayaki ba siminzela ba kei tango tika na mobali nde na tuniye papa likambo eza nini o likambo eza awa ba famille nanga bazoli mama nanga na papa na ngai balobi ke na ko bala yo te poza munene oza mwindu moi si abi plasma na buka na kite na tuni mobile nanga est-ce que makambo bango bazoloba na bolingo oyo lakisaka nga oloba na motema na yo e ko influencer ote parce que baza ba parents na yo mobile azong selenga ka lobi ke maman pona nga je suis prête ya ko bala yo pona ko mema vie nanga mo matina ki mo bange que la mort nous sépare na yo so ba parents modèle wana ya Gauthier mais quand c'est déjà un souci toi qui n'est pas tozong et pas ba parents na vraiment to que n'est pas tozongi pas bazaba moi si fois ça la nini bazaba parent ndeko wana c'est vraiment la bi que ba côté si déjà souci na mbomo ya ndeko wana tala ndeko na ta resent nini lokwa baka ba parent nae azaka na ba souci azaka na ba problème azaka na ba passe moi je pense que lokwa liboso na ko senga na ndeko na mbali ali azonga convaincre ba parent nae kozonga ko convaincre bango eza problème te mais ngande na yebela ka libala eza mobile te po mobile za ka fanatique ya mwasi na ye azane ka fana mwasi na ye mais libala ndenga na yebele yango eza babokilo ngande na za boye maman Augustine na papa Frank so balobi ke dode moi sono so ba biso lingi na biso yete dode ya Gauthier nanga na obuka te libala eza babokilo kasi ngo no tobisa ote na biso déjà que na bandi ko ba bien na bi baza ba parent ya frère wana donc ba côté si un petit souci pour nanga ce que le roi moi na mai lingi mwasi na ye yango na bi moi na mai azonga la ba parent na ye à faire voir bango esengo bolamu o yazo trouver pas ya moi na mwasi wana certainement ba ko tsaka mutema ye na sola na famille pour ce qui peut papa na mama na ba boyi ndeko nanga batu ba na mbongo libale za bango yango ne makamu ce qui peut yo bali sans bango pas si pe kaka et que simba pe kaka donc il faut là arranger na famille wana ameka ko convaincre bango alors ça bango que moi si na poni aza bien comportement na ye caractère na ye kibo moi si na ye cuisine na ye propreté na ye à faire voir bango makamunyo surtout wana et puis ça ki munene basi musu ba ko za pe munene tango bali pa kondi kobota pa kondi na ye et ça no ka makamu vous comprenez tout ce que peut s'appeler nzambe kandako il ngo ba so nzamba sa ba minene nzamba sa la erreur or nzamba la bi nyo surtout na sale za malam tu as personne nzambe kanda pamba ba bokilo boya osumuka pamba ko botika mambo salana. Merci beaucoup ya Gauthier vous comprenez que ya Gauthier ki kanda po epesa vraiment ermo pe kanda ba bokilo na biso na ebité quoi na ebité eza le rôle de mavumi sanda tuna maman Augustine moni plasma olobini abino papa eza choix na yo nde muto yebi mwasi na yo nde muto yeli biso ko bala to ko boya te parce que eza choix na yo bilimbiye maman bokilo na papa na maman papa bokilo na maman bokilo balobi ba boyi na bango mwana bango bala mwasi ya munene lokola ngulu est-ce que mwasi pende ya munene bazwa pe même pas temps au vendre na yeme na musika na bango na Lubumbashi na bango wana mwana mwasi azali ko somba ba pièce bilamba ko somba ba biloko azotindela bango na Lubumbashi mais ba mona ki nanu te mwasi yango soki azaki munene soki azaki mukie ko bengi sa ba bengi bomba futé bango biye ba Kinshasa ba ye ko mona mwasi papa na mama ba tomboki mbala moko ba tata ya ko sola na mwana mwasi te ba tata ya ko ndima mbote na été vraiment. Tu sais, je n'ai jamais donné une mauvaise réponse devant ma maman. Cela veut dire quoi? Il y a d'autres choses qui peuvent me pousser de ne pas t'appeler. Il y a un carton rouge na vie nanga.
ya kokota na makambo moko boye tala omoni bolingo c'est loko moko boye. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment définir l'amour. Tu sautes, je saute. Tu sautes, je saute. Merci beaucoup. Parce que l'amour, c'est quand tu acceptes de sacrifier ta vie pour une autre personne. Mais la fille a accepté de sacrifier sa vie. Pour la mona mobali wana. Asomaki ba maputa tinda na Lubumbashi asala tout. Ba mama ba vanda ikuna. Ba komi ba sali ba procédure ya libala. Ba komi na po ke babala na mama boya pot ke to bala mwasi nanga to sala mariage. Maman na papa bozoya, bozolo ba non, mwasi o te azamu nene. Est-ce que one a raison? Plasma, c'est qu'il y a d'autres choses nassi. Parce que ce cas ils a raison que azamu nene azamu indo. Maman vraiment ils a raison te. Papa ils a raison te. Botika bango babala na libala na bango côté babanda bozala kité. Côté bauti, peut-être grâce au moins à mobali wana asisi ba classe na ndenge lelo akomo sala. Peut-être tiyo ane bimye pa mwana mwasi. Bino sko bozo po bokata tiyo, boko kataka tiyo boye pa ma epeke. Ba bilamba bando zona bumashi bozo ngo sute. Moi mbo mo bando ya boye o bokende na boye code yango ezo ya suste. Pona nini parce que bokati tiyo. Makamongo ezo tende pa mwana mwasi boye bati. Alors s'il vous plaît na senga bino pardon. Libala ezali kambu ya mwasi na mobali mais na oyo vraiment Zaire Pelimoto siko bango bakutani ke babalana papa bokilo na mama bokilo na oyo boko kata makamboti s'il vous plaît vraiment libala wana eza tu sautes je saute c'est que tant yozo ya na katikati wana pokota tango zena katikati okota ndo monaka we mwana nga yokela nga susti mwana nga komopesa nga réponse à mabe mwana zo manke biso mwana za boy non parce que bokoti si makambu mususu na tu sautes je saute maman bokilo na papa bokilo s'il vous plaît avec tout le respect que je vous dois bo retirer vraiment makambu wana vraiment bo retirer pena maloba na bino botika bango babalana mwasi ya mwindu mwasi ya munene aza mwasi aza na droit bolingo ana droit na libala. Merci beaucoup Bilimbi artiste na monde tombo ki makasi mais babokilo vraiment tu as s'opposer na ba vie ya bana vraiment bande ko ngai même ata o semeki mutenga bala mwasi na ye azala ndoki azala mapapu apumbwaka azala mwindu azala munene yo yebite esika nini mwana mwasi wana akomisaka ndeko na yo avo kota likambo ya batu fo yeba tellement que arbitre zalaka plafond na mur na mbetu na badra na ba oreiller donc faut boye barande nini ya kokota makambo ya bolingo boko monaka mwa mbala na mikangisinga na kingo akufi mama bozu problème pe aza mwana bino ya liboso donc mwana liboso azaka mutema ya mutu ne ba Victoria bazalaka azoki na yoki mutema pasi donc asale loko mo beno ki bien te donc mwana liboso azaka vie ya mutu première souffle ya vie ya mutu donc maman na papa boye barande ni bosolo la quoi wana za bokilo na bino munene za lango maladie te moi si munene na botaka ne pe normal moi sa munene na memagaze mi normal moi sa munene musuku to aza pa sa munene mais ozo mona ke aza pe na courage ya kosala musala ya kosala makambe belebele en plus aza fimo pe atangi asalaka donc moi si moi na bino akobala e kaka te ke po apese charge lokola ya lia ka 3 bikola fufu na mupo ya kaka munene e kozala bongo te alors bande ko na biso boye barande nini tant muto sali choix na ya bolingo koluka te okota ngona loyenge loba question razo ke bala mwasi moko boye asana makambu moko boye ozomona ke ekomi mande kono na danger wana ko s'opposer likambo za te metango pena ko bozo pese loko moke aza munene aza mwindu kozala mwindu za mabenga so na za mubale ngala bala mwasi ya mwindu ngala bala ngala mwasi ya mwindu ngala bala ngape mwasi ya munene so na zaki mobale mais loko na za mwasi donc na bala mbala mwindu ya Gautier to komoke na biso na koshite moi conseil pona ndeko na biso ya mwasi azotala biso azozela to pesa ye eloko moya ya malamu e ko bondisa motema na ye pe solola mobali na ye azalaka ye mama omoni makambo ya na tango na vai na kanisa Glody Lukala métis noir no mituna soki azaki na babokilo ya boyalinga balate po mone Glody ninga zana madame mon épouse so vous savez que non Glody tout monde qui Gautier na mwasi mo ba pemba ba mama lungwa abenga no mbang monsieur c'est que tout monde qui na film wa mwindo po yebi ke o mato kitanga ezaka mwasi ya mwindo basi ya mwindu nde makambo mama limbisa uza mwa pembe basi ya mwindu pana ngai nde makambo vraiment nga na pona nga mwasi ya musiko so na kutana ba parabwe benga ba pekisa nga na ba ponga mwasi ya pembe na otana nga yonda kute
kolingo kuto na nous passe. Donc conseil on peut sakana ndeko wana ndeko na biso mwasi ya mwindu na benge peka métis noir kotungisa manayo te mutu bali no alingaka yo. Et loko liboso tia mabolongo na sekande tolobaka quelque part la Bible nous dit le Seigneur tient le cœur du roi. Sambela nzamba simba motema ya babokilo po bandima yo po ba accepter yo. Po son nzamba koti likambu na yo ndenge balobaka si Dieu est pour nous qui sera contre nous. C'est que soki nzamba na kati ya bolingo na bino na taba bokilo ba mati suka ba okita na bango kaka. Et puis na mobali kande tolobaki azra na courage ke ne ko expliquer ba parents na ndenge ndeko bibia lobia to yebite parcours na bango ndenge ndeko wana soutenir ye asungi ekutu comment ba ne ko tindela ba bokilo ne ba biloko tindela même ça ba ko za reconnaissante héros maman za ba bokilo moko bazo tindela biloko na Lubumbashi héros zairi ndenge peli moto mais ça grâce faut bon sepela po ba bokilo belé ba koma bango maboko makasi ka ba bokilo ba koma ça ça na nga ko mona moi c'est ba bokilo soka saka na nga ko mona héros comme bongo parce que yo bozuna bino mbokilo moko ya kimia bo simba po na bike to chité déjà net soko pesa de bande ko na mbote non pesa penza mbote non à côté déjà na Paris mia mata la parisienne mata ya ba mia ba bijou belé moninga ya Lorette Lukoki na pesi bino ba mbote na pesi mbote na couple oyo ya kulutu na ngai Zagor Lutada Lutadiambu na mwasi na ye Charlène Ndala na pesi bino mbote na pesi mbote na Merlin Ngola na États-Unis Iget Kamanzi na Canada et puis tobakisi la canadienne Azmak zoba mbote na biso belé petite sœur propre Flore Mbongi la patronne et supi na sukisi kaningi tolobaka coiffure toloba vaccine maquillage Nasha Mavambuski et puis ma fille on a la force de ma jeunesse Dorea Masenge de Kasongo la fille de son père Monankasia Yutatina Yuna Nato Bambote Bele bisous à vous. Merci beaucoup ya Gauthier ndongo ndimai ko participer na plateau na biso ya Congo Check TV na sous les bambous Azmak la canadienne babi yonde mtozo corriger bango na bengo encre correcteur hein yondo zo corriger bango na Canada na yebike bata Canada bakabambo te menga nazo kama modèle zo kabelanga mbongo ko sala randengo na to ko bomisanga na vie bilimbi to ko mokina biso na suka conseil pona ndeko na biso ya mwasi pe conseil na ndeko na biso ya mobali oyo aye barara ko reconnaître mwasi na ye nde bazalaki ko vanda nde bazalaki a convaincre ba parents na ye aye bande nini robeta masolo po libala esi babongisi makambu nyonso ezosenga ka ba parents po ba mema po commune pesi ba futi mbongo fo ba mema makuna liboso ya bourgmestre yo roloba na bango nini ouais na oloba makam na oloba vraiment eza vraiment papa bokilo na mama bokilo ba me kempe ko comprendre nini libala ezala likamo mwasi na mobali bakoya te bakota na kati ya libala kente kobala mwasi ya mwindu te nesi debora munandi mama ministre suka na mwana aza mwasi ya mwindu on comprend on ka mutaye te bobala na te botika yake nde boyoke ndo sala boye non papa bokilo mama bokilo totala nanu ngonga eroyo zaire pelimoto zaire pelimoto mwasi ya mobali pena zu mwasi na ye babalana mama yaka papa yaka tozo balana bino bokomi bolingi bo séparer bango est-ce que oyebi sort ya mwana mobali oyebi sort ya mwana mwasi soki bango mibale moko perdre vie est-ce que oyebi ke nzamba otangela bino penali kambwana makila ya mutu wana kozala penali kola mutu na bino est-ce que boyebi bo éviter loko na bo se retirer mon frère zonge papa na mama vanisa bango talisa bango bolingo eza ndenge nini talisa bango lolenge nini bobandi na mwasi wana na pasi na place bokomi ba papa ba comprendre bozongela yo na mwasi madame kosilikate baza ba bokilo komanke bango respecter contenir te ke onde basali boyenga na ko kabela bango ressources te non baza ba papa na yo mama na yo na papa na yo alors zongisa motema sima makamnyo se kosila j'en profite déjà à copier sa numéro na téléphone mon numéro c'est plus 243 89 77 59 669 plus 243 89 77 59 669 na fesi pena ba mbote na ngai belé vraiment et pas ya
Jocelyn Mozitu na Paris na pesi bambote na ngai belé vraiment et pas de docteur Jeff Mulumba mon vieux ibika nengo solo la kaka continuer ka ko sala bongo vraiment legi no azala bien et na pesi pena bambote na ngai belé et pas diva Dex plus diva plus bambote belé nda na biso bambote belé bon na soki si wana soki lingi pena libange ya solo lati solo la ça bien soko lingi libange ya fo solo la bilimbi eke na bango kanenga na komo ke na bango donc soko lesa ngate bon Victoria tanga ka rentrée scolaire yango yo soko solisinga tinga pe na société libanga da sentiment libanga ya sentiment fort libanga za bien wana moni vie nanga Raf Sango na Amsterdam na Hollande ba mbote no vraiment ebelé mon vieux vie nanga Caro Matumo na babi de Monaco ba mbote no yango yo place malingaro mingi petite sœur na yo ya motema vie nanga le vieux visa ba mbote no ebelé ozana France kuna ba mbote no ebelé so zongi Amsterdam salara neto misana ko sala René na France ba mbote no pe belé vie nanga mususu wala nani metitima vie nanga mususu wana vie nanga Sefa Mokondi babi Sefa Mokondi les grands boulangers vie nanga Sefa Mokondi mama dongo man la patronne moi ça bataya fioti ngoma les sel moi si abengela mbali la police te na poto azaka moko les sel moi si oyo congolaise alambisa mbali ne fufute na Suède aka moko c'est madongo man la patronne bambote na bino ebele boza toujours scotché branché na chaîne na bino boza la jamais déci papa si Bumutombo bambote no pe souci ebele yango na bakiseli o metiti mato comme na biso na suka merci beaucoup na musalo sala ki check Congo check TV Yasi Bumutombo Congo check TV Yasi Bumutombo